Bonjour, bonsoir, la communauté 3 hectares production TV Mobimba. Bokota, kaka ndenge tolobaka TV za radio te. Bienvenue dans les artères de Kinshasa ya mukolo lelo. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans. Oyebi lisusu ndenge quartier na bino ekomate. Les artères de Kinshasa ya moyo benga biso. Bana quartier des anciens combattants na commune à Kasavubu, Ozawapi. Les artères de Kinshasa ya mukolo lelo tozongi lisusu na quartier des anciens combattants. La fois passée tosuki là qui na avenue Oussou Jano. Lelo toye kolakisa bino babalabala na bino kotika kala. La deuxième partie à quartier des anciens combattants na commune à Kasavubu. Bandaki avenue Bomboma, Toleki avenue Gemena, après Gemena, Lisala, Osobolo, après Osobolo, Boussou Jano. Vidéo ya mukolo lelo bani yango awa avenue Kasavubu. Ah, tu es venu Kasavubu. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. À droite, Nabiso avenue Bongolo. À gauche, Nabiso Jano. Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zongana yo oluka babolie ya yesu yakana yo Bana Busumelo Bozawapi avenue Busumelo ya moyo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole.
koleka biloko kolia balangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato tuko sanzambe kalabiso bato asumuleki bana Busumelo boza wapi avenue Busumelo yango oyo Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon massé évêque moko na lobi tozonga na liloba des écritures avec les pasteurs. Bana Busumelo boza wapi avenue Busumelo yango oyo na quartier des anciens combattants. Awa croisement à Busumelo na Éthiopie. Merci na bana Busumelo nyonso Busumelo na bino botika kala yango bokota bo s'abonner bo partager bo liker okenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans 30 ans oyebi lisu ndenge avenue Busumelo ekoma te Busumelo yango oyo tobandi nango à partir ya avenue Kasavubu tozobima nango vers direction à Gambela. C'est tout jeunesse en élo balinge kaka ki banditisme pe ba vie à kuta dire Bana quartier des anciens combattants na Kasavubu. Quartier des anciens combattants yango oyo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Quartier des anciens combattants yango oyo na commune à Kasavubu. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans 30 ans oyebi lisusu ndenge quartier des anciens combattants ekoma te awa toza na avenue Busumelo
Ceux qui botali na ba vidéo na biso ya kala bakomona tosalela bino bomboma gemena lisala bosobolo poso jano lelo toye pour la deuxième partie ya quartier des anciens combattants. Ah, tu as la direction à Gambela. Ceux qui ont cueilli tout droit, au cueilli rond-point Gambela. Allumer le fer, on a 100 fois, tu as qui ça va beaucoup, qui ça va péter, qui ça va. La droite, Nabiso, hôpital des anciens combattants. À gauche, Nabiso, quartier Katanga. À droite, quartier des anciens combattants. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Là, dans le quartier des anciens combattants, vous avez quartier des anciens combattants. À droite, Nabiso, hôpital militaire des anciens combattants. Bureau, il y a quartier, à la gauche, Nabiso. Soko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dévoté mon massé évêque moko na lobi tozonga na liloba Ah ouais, tout ça na Gambela. Je à Gambela et en haut. L'histoire comment nango perfectionné. Makambo to boya kilobi. Comment nango perfectionné makambo toboya kilobi. Les artères de Kinshasa lelo dans le quartier des anciens combattants. Oh yo, il y a deuxième partie. L'histoire comment nango perfectionné makambo toboya kilobi. Et qu'on autorise
kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire awa toza na avenue Iribu. Bana avenue Iribu boza wapi avenue Iribu yango yo tobani nango à partir ya croisement nango na Gambela tozobima nango en direction à Kasavu. Sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans goûter la sima oh yeso yo yesu zomba na yo oluka babolie ya yesu yakana yo ipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que awa tobimi direction Kasavubu avenue Kasavubu yango yo Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Avenue Sport yango yo. Là-bas, la Sport, quartier des anciens combattants yango yo. Dans le quartier des anciens combattants Bozawa, puis dans la balle à sport yango.
la raison. Là-bas, les solos, partagez le lien. Un groupe WhatsApp, Yabana, Kasavubu. Bana KV, Bozawa, Pi. Perfectionné Makambo tobo ya kilobi Ekomi autorisé Masula kobangola kamotema ye Merci na abonné na biso na ba non abonné na moto na s'abonné te sala yango po o mankaka ba vidéo na biso te bokota bana Avenue Sport yango Avenue Sport yango. Merci na balani na biso nyonso. Abonné na biso na baona na s'abonner te. Bosala yango po bozanga ka ba vidéo na biso te. Dans le quartier des anciens combattants, partagez le lien. Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goût à la simao yesoyo yesu zombana yo oluka baboye ya yesu yakala yo ipambole Patrick Bokolo Mampela en France, les artères de Kinshasa yango Pombato de Tukin Thierry Chako Mokoko ah otona katia Benza Gambela
Ah, tu as demi wenza gambela. Ah, Avenue Sport. Merci na maman Coucou Kouzaya en France. Maman Coucou Kouzaya, les artères de Kinshasa ya moi. Avenue Gambela ya moyo. Merci na abonné na biso yo moto na no s'abonner te sala yango ko mankaka ba vidéo na biso te. Bana quartier des anciens combattants. Vertification des écritures avec le pasteur Godin Poé. Azan a raison. Côté avenue des Fallets. Bana Befale boza wapi bokota bosabone bopartager bolike. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Masula kobangola kamotema ye. Yesu yakana yo vraiment. Koluka lipangoli. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission. Otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme pe ba vie à kuta tire. Ombato de Tukin Thierry Chako Mokoko les artères de Kinshasa ya moyo. Le toye na quartier des anciens combattants. Quartier des anciens combattants en haut là. Bokota, pour s'abonner, pour partager, pour liker. Yo moto na s'abonner te sala yango pour genre ba vidéo na biso te.
sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Bana befale bokota bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana quartier des anciens combattants, quartier Nabino Yango. S'il te plaît, retournons à la parole. Merci na papa Paul Mafuta na Hollande. Merci na papa Seba na Danemark. Merci na pasteur Jean-Didier Kunda na Texas. Pombato de Tukin Thierry Chako Mokoko. Avenue Befale yango tozo bima yango Kasavubu. Befale botika kala. Bana befale yango bokota bokota bo s'abonner bo partager bo liker. Befale na bino botika kala tobimina Befale Kasavubu. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Totiki avenue Kasavubu tokoti balabala Jolu. Botama na Jolu. Ofutela na avenue Jolu. Avenue Jolu yango yo. Bokota, bokota, bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker.
Bana quartier des anciens combattants Bozawa puis Kabali Solo Panza Sango. Partagez le lien dans le groupe WhatsApp à Bana Cavignon sur. Ah, tu es dans l'avenue Djoulou. Tu es banni nango à partir de Kasavubu, tu es nango Gambela. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oyebi sundenge quartier na bino ekoma te. Les artères de Kinshasa yango oyo. 3 exemples production. Toza wana. Benga biso. Komela biso tokokende. Yo pe okomona quartier na bino. Bana balabala Djoulou, dans le quartier des anciens combattants. Balabala Djoulou yango yo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bana Djoulou, balabala Djoulou yango yo. Balabala Djoulou botika kala na quartier des anciens combattants. Bokota. Faut s'abonner, faut partager, faut liker. Merci na abonner na biso. Aba oyo na ba s'abonner te, ba tala ba vidéo na biso. Bo sala yango ko bozanga ka ba vidéo na biso te. Bana balabala Djoulou. Vous allez na Djoulou vers direction à Gambela. Omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso, benga biso. Merci na abonné na biso sur mokili mobimba. Merci. Na papa Paul Mafuta na Hollande. Papa Seba Bandona na Danemark. Bokota Kabali Solo koboma ngoyo moko te. Namoni quartier na biso na chaîne 3 exemples production TV. Vérification des écritures avec le pasteur Godin Azan a raison.
balabala jolu yango oyo tobimi nango Magambela. Jolu na Gambela yango oyo bokota s'abonner, partager, liker. Après Jolu, tokei Maringa. Maringa, misala izo salema. Bien beaucoup komona o nyonso yo za salite o ezaki na Maringa. Kotala soki possibilité eza, tokozela bino Maringa, soki eza te, toleki na balabala oyo ilandi. Balabala Maringa yango oyo. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en élo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta tire Ok, na libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et bien si ndenge Maringa ekoma te kaka ndenge tolobaka TV eza radio te. TV eza radio te. Balabala Maringa yango oyo. Sala ya réhabilitation ici bandaki. Sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yakana yo lipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole.
Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévote mon massé. Et que mon cona lobi, tous on a n'allé le Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Dengue beaucoup comme on à travers la réhabilitation. Avenue Maringa. Bamoelon déjà placé. Misa les eaux Salema. Okena Libana Yamboka Kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Voyez Sundeng Avenue Maringa et commencé Avenue Maringa Yango. Ça la réhabilitation est bandit déjà à partir à Sosa. Les eaux petit à petit vers Avenue Kassavoubou. Tronçon à Sosa, Chaba et c'est ici là déjà. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe ba vie à kuta dire. Papa Gaï Kalamabi Aboma Soda na Maman Bichou Mabuta na Irlande, les artères de Kinshasa yango dans le quartier des anciens combattants. Ceux qui botali na ban émission na biso ya kala, aussi to saleli bino quartier Katanga, quartier Lodia, quartier Salongo, quartier Ronel, quartier Lubumbashi, quartier Asosa. Et l'autre est la deuxième partie, quartier des anciens combattants. Awa tokomini na avenue Maringa. Avenue Maringa yango. Misala ezo salema.
et sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, babolye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole, ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. okenda libanda ya mboka kala oyebi lisusu ndenge immeuble ya VV Santerre ekoma te. Immeuble ya VV Santerre yango oyo bana quartier des anciens combattants. Na droite na biso immeuble VV Santerre. Awa toza na avenue Bongandanga. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana Bongandanga boza wapi bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Retournons tous à la parole. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Merci na bana Bongandanga nyonso. Bongandanga na bino na quartier des anciens combattants yango oyo botika kala. Omoni balabala na bino, omoni lupango na bino, komela biso na commentaire. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Kabali Solo, les artistes de Kinshasa, lelo, na quartier des anciens combattants. Ah, toi na balabala, Bongandanga. Croisement Bongandanga, Éthiopie, yango yo.
Éthiopie yango ya. Muninga na joking okoka Bana bonga ndanga boza wapi? C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kuta dire. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Bana balabala bongandanga. Balabala bongandanga na bino yango yo. Merci na bino. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Merci na papa Paul Mafuta na Hollande. Pasteur Jean Lédier Kunda na Texas. Papa Guy Kalamabi Aboma Soda. Na maman Bijou Mabuta na Irlande. Pombato de Tukin. Chéri Chako Mokoko na France. Patrick Bokolo Mampela. Patrick Bokolo Mampela. Avenue Bongandanga yango yo na quartier des anciens combattants. Dans le quartier des anciens combattants. Quartier des anciens combattants na bino yango yo. Tobimi Gambela, ce que tu dois accueillir un point Gambela. Totiki Bongandanga. Photos de bino avenue Lopori. Bana Lopori, boza wapi? Croisement Gambela Lopori yango yo. Après Lopori, Kelemba, après Kelemba et Yala, après Yala Victoire. Je suis Lopori. Retournons tous à la parole. Bana Lopori, Bokota. Balabala Lopori, yango yo. Merci na communauté 3 Exemples Production TV Mobimba pour la fidélité na bino. Merci na intérêt oyo bozo accordé na ba émission na biso.
omoni quartier na bino te, omoni avenue na bino te, lupango na bino te, benga biso. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye Toujours avancé na avenue Le Pori. Toujours kende vers direction ya Ethiopie. kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo te na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire Merci na bana Ethiopie. Merci na bana Le Pori. Le Pori yango yo. Le Pori na bino botika kala. Le Pori, oyo boyokaki ke tracteur ezindaki. Le Pori yango oyo. Bokota, bosabone, bopartage, bolike. Le Pori botika kala. Maman Coucou Kozaya na France avenue Le Pori yango. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que
quartier des anciens combattants. Les bandits à partir avenue Force. Et ceux qui n'avaient Victoire. Les bandits na avenue Kasavubu et ceux qui na avenue Gambela. Balabala à quartier des anciens combattants yango on a avenue Bomboma, avenue Gemena, avenue Lisala, avenue Bosobolo, après Bosobolo, Boussou Janon, après Boussou Janon, Boussou Melo, après Boussou Melo, Irebu, ici ka tracteur et kangamaki yango. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Et que mon cona lobi, tous on a nali le Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poète. Azan a raison. Bandi balabala Ikelemba à croisement na yango na avenue Kasavubu. Toujours kende yango vers croisement na yango na Éthiopie. Après Éthiopie, tokokende vers Gambela. Bana balabala Ikelemba avenue Ikelemba yango avenue Ikelemba na bino botika kala les artères de Kinshasa et puis si bino opportunité bo mon ango lisusu bana balabala Ikelemba yango énergie c'est tout jeunesse en l'élo balingi kaka ki banditisme pe ba vie akuta dire bana Ikelemba boza wapi dans le quartier des anciens combattants.
avec un ennemi. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, babolye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambolye. Bana balabala ikelemba yango. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana ikelemba boza wapi? Ikelemba na lombo tika kala yango. Merci na bana ikelemba nyonso. Ikelemba na bino kotika kala yango. Kabali solo. Pesa sango na moninga, na moni lupango na bino. Moni balabala na bino na 3 Zixa Production TV. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévote mon massé. Avec un mot qu'on a lobby, tozongana lelo. Des écritures avec le pasteur Godepoy. Azan a raison. Croisement ikelemba gambela yango yo. Le lobby na gauche na biso za quartier Katanga. Ceux qui botali na ba vidéo na biso akala bomona to sale bino quartier Katanga. Lelo toza focalisé to se focaliser na quartier des anciens combattants. Bana quartier des anciens combattants boza wapi quartier na bino yango yo. Croisement Gambela avenue de la Victoire, il y a un rond-point Gambela, il y a un toujours avenue Yala. Bana Yala, boza wapi Yala na bino botika kala yango bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye
okoni koegorge nani apesi permission. tobandaka mpe tosilisaka les artères de Kinshasa ya mokolo lelo na quartier des anciens combattants tokosukisela yango na avenue Eyala. Surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire. Avenue Eyala yango yo topesi merci na papa Paul Mafuta na Hollande. Topesi merci na papa Seba Bandona na Danemark. Topesi merci na pasteur Jean Didier Kunda na Texas. Sans oublier papa Guy Kalamabi Aboma Soda na maman Bijou Mabuta na Irlande. Maman Wivine Lukunga na Suisse. Mpombato de Tukin Thierry Chako Mokoko na France. Maman Coucou Kuzaya na France. Les artères de Kinshasa mokolo lelo toyaki na quartier des anciens combattants. Quartier des anciens combattants yango yo tobandaki deuxième partie avenue Kasavubu à Bongolo tokoti avenue Busumelo Irebu Efale Sport toye kosukisela yango awa na avenue Eyala. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bombo ye kalabiso bato toiko tosanzame kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole des Écritures avec le pasteur Godin Poel. Azana
Pombato de Tukin, Thierry Chako Mokoko, les artères de Kinshasa Yangoyo. Merci na abonné na biso. Yo motuna no s'abonner te. Sala yango po zanga ka ba vidéo na biso te. Soki Yesu azongi te tokutani mbala nsima na vidéo mosusu. Bon dimanche chez vous. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye